tokoki kobanda na kombo na yo. Regardez ce qui va se passer. Kombo nanga Égide, au Boubou. Et puis ozali na âge nini? 29 ans. Osala nini? Moi, je suis gérant et à bureau de changement quelconque. Ok, merci. Na temps na yo libre, olingaka kopasango kosala nini? M'amuser, hein. Au vanda, réfléchir. Kovanda na? La famille, les amis, normal. Ok, merci. Soki oza na relation na mwana mwasi ba qualité nini seplisaka yo mingi? Déjà intelligence nan, aza mayele. Mayele, savoir vivre. C'est important. Ok, merci. Et puis ba défaut olingaka ta mukiete. Lokuta. Yango des fois makasi alors. Lokuta. Ok, bon, toya awa ba fi msusu ba pasuli ba balona bango tokende toyeba pona nini to banda awa kombo na yo na âge. Merci. Kombo nanga Sarah Merlia, naza na 24 ans. Merci na ba raison au pasuli ballon. Ouais, aza mabete. En fait, na pasuli ballon pourquoi? Parce que naza na 27 ans. On a 29. Et 29 ans, pardon. Ngasko yo na ba 33 mat. Par rapport à on a plus déjà âge na ndoto. Donc c'est un peu ça. Mais sinon aza mabete. Merci. Et puis azali ba goût ya basi oyo ba seplisaka yo? Malheureusement non. Pourquoi ça biso po nini? Trop maquillé. Ok. Ok, merci. To ya boye. Ok, tozwaki pe susu balo moko awa soki okoki kopesa biso kombo na yo na âge? Kombo na après-midi na 22 ans. Merci. O pasuli balo na opo nini? Na mbala mwindu te. Bala mwindu te. Ape mukuse. Lukwanga. Mezo ba miba mingi baza mikuse me ba leki na mulai. Kanga mulai koleka. Ok, merci. Après-midi azali bajar ya basi oyo ba seplisaka yo? Ouais. Aza ba genre. Ok, merci. Ok, to continuer awa kombo na yo na âge? Kombo nanga Rebecca, naza 25 ans. Merci Rebecca, o pasuli ballon na opo nini? Na pasuli ballon aza mabete. Aza kitoko mais namoni nda za kimia. Ngalinga mbala za mwa boye. Ponga mo pe naza boye. Po makamuso bandoko osenga ngango to bando mema okana ndenga kimia. Sunga ninga mo mbala za mwa. Ngolo yenge ndenga nazali. Oui, c'est un peu ça, on a mabete. Merci. Azali bajar bagu ya basi olingaka? Ok, ponanite. Trop maquillé. Ok, merci. Ok, merci. To continuer boye. Kombo na yo na âge? Kombo na Rich na 23 ans. Merci. O pasuli ballon na opo nini? Na benga linga mobala za na mwa libu. Naza libu. Mais aza mabete. Mais nazo mona mwa libu meza wana? Ezate. Ya boyete ezala oleka. Oleka. Ok, merci. Azali bajar na yo? Pas vraiment, aza pas mal mais autrement ne se peut pas. Ok, merci. To ya boye. Kombo na yo na âge? Jennifer, 23 ans. Merci. Et puis au pasuli ballon na opo nini? Déjà mon naza mukuse parce que là ti sabo ya montante. Et puis hormis ça, c'est vraiment ça parce qu'il est court mais il est beau, il est pas mal. Oza molai ndenge nini? 1m75. Et bon yo? 1m67. Aka mulai na. Si, mais quand j'ai vu ce qu'il a mis au Alati, ça prouve directement qu'il n'est pas vraiment élancé. Donc, on est thématicien. Ok, merci. Azali bajar ya basi oyo osepla na bango te. Pour la nini te? Taille. Attends, bien te. Ok, merci. Pour continuer boye. Kombo na âge? Brenda, j'ai 24 ans. Merci Brenda. Au pasuli ballon na opo nini? Ma passion parce que aza bagou na ngate. Na ndenge nini? Il est beau. Bagou na ngate couleur, taille, non. Ok, merci. Et bon pour na Brenda, ce qu'on monie quelque part. Ok, c'est planae. Accoutrement. C'était la style. C'était la style T. Ouais. Ok, merci. Ok, tomoni ozali na ballon na yo. Na koyi kotu na pona nini? Bon, la tiki ballon nanga premièrement, j'ai aimé vraiment son style. C'est vraiment stylé, c'est très propre. Et deuxièmement, il est court. Comme tout à l'heure, la fille du Koloba,
aza mokuse, chaussure ne matissé, oui, aza mokuse. Sa couleur de peau, c'est vraiment wow. Ok. Voilà. Ok. Bon, azali bajar ya basi osepela na bango. Oui, lancé. Ok. Bon. Donc namoni azali bagu na yo. Oui. Ok. Sikoyo o ezali chance boko ekotuna na ba question pona esunga bino boyebana. Moi, oza ngo banda? Pas de problème. Ok. Oza maman? Non, non. Pas encore. Âge 25 ans. Ok. Ça va, ça va. Yo posa na ba question ngo zong sidae? Oui. Question nanga liboso eza osalaka nini? Et deuxième question nanga ba ambition ezaka nini so en couple? Déjà, naza gérant ya bureau de change, premièrement. Ambition comme mobile nyonso. Faut oza na référence moro quelconque. Okay. Moi c'est moro so ki ba moni bébé qui rend la référence na. Okay. Moi je père aussi mo bo ki ndiko dikolo et non azongi so na se. OK. D'accord. OK. On go back sa question mususu. C'est tout. Ça va. Ok, bon, toya awa kasi, ça va to poussa na awa. Toya awa, poussa na mwandambu na droite na yo. Ok, donc na tuna ki bino liboso kuna, soki bozaki na question suka, olobi oza nango te, okanisi mususu te. Non, ça va. Ok, et bongo pona yo, question suka eza? Question suka. Nebi so tu nango mais tu es até. Et je suis keza. Tango chana mwana batu en couple. Ba blague té. Yo pote ba blague té. Eh, pas que ça té. C'est du sérieux là. Ouais. Yo pote ba blague té. Non. Je donne l'apparence. Non, l'apparence est souvent trompeuse aussi. Moi là, tu te trompes pas. OK. Voilà. Wow. Ok, bon, nga siko natikali na mutuna moko pona bino mibale. A par rapport à ndenge bo sololi na makambo oyo yoki. Pona ndeko na biso mwasi awa pona bobima bokende. Ezali oui ou non? Oui. Merci. Et puis pona yo ndenge moko kaka a par rapport à makambo yoki ezali oui ou non? C'est oui. Et si bien! Waka bale wane kene musika na koza miko. Zwa mobali na yo, zwa mwasi na yo bokende. Bobetela bango maboko quand même.